Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 Alulambe,
Bonjour, bonjour chers internautes, c'est encore Fakoko, hein, Fakoko qui vient dans Star News, hein, émission Oyo, et Memel Rabino, ba nouvelle, ya Bastar Nabino, émission Oyo, Tokenda Kolanda, Bastar Nabino, place Bazali, hein, même et si Kaba Repetaka. Donc là, je suis encore là pour vous servir. Hein, les lots, naye bino les sous Star Morote, mais naye bino carrément groupe naye mobimba. Oh, beaucoup découvrir bientôt. Là, je m'en vais, je ne cesserai pas hein, de dire toujours merci à mon Dieu parce que yenda zo sala que Fakoko azala en bonne santé, yenda zo sala que bomo nangai nazala en bonne santé de la lobby et tout. Donc gloire soit rendue au Treyo, ya zo batela ngai, azo batela pe bino bisika bozali. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre de part et d'autre, bateau à Bruxelles, Allemagne, France, Kinshasa. Donc vous êtes tellement ébélés, États-Unis pourquoi pas. Et si ka besoin mis de gros bisous, bambo tenabino ébélé ébélé. Alors comme je le dis toujours, je ne cesserai hein, de dire merci à mon caméraman privé. Kevin Boui, papa na Kezia, hein, yenda sala kebomo la ba image ya kitoko, ba image oezo la bino, hein, na banda kuna bino bozo ya bango na sengo na qualité ya bien. Donc eza Kevin Boui. Merci, hein, un gros bisou à Rachel, un gros bisou à Arnaud. Un gros bisou hein, sans plus tarder hein, nazo me mabino malem malem tokende ko découvrir ensemble groupe nini oyo Fakoko meme bino lelo ezali groupe bino morobo moni bangoyo groupe ya figure des stars oyo ezali groupe ya président Batista. Il n'est pas là avec nous. Il n'est pas là avec nous, mais son groupe est là disposé pour répondre à nos questions. Hein, pour appeler Sabiso, moi, Bayano, Namituna, Tamsus Bolinga, qui président, appelle ça Aroya, prochaine fois, Aroya Bisabiso, hein, Arope Sabiso, News Naye, mais les lots à permettre Toya, Tomona groupe Naye, to Solana Naye, et donc voilà. Alors, ensemble, avec Evun Boui, Tozo Kende, Tozo Koba, petit à petit, faites-moi la place, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Ah, wana bo qui écrit à figure des stars, cho mbokanayo. Nazana Sengo, Ndebo Yambinga, banaya président Batista, donc figure de star. Alors on appelle sa micro na moko bandaro se présenter. Mama Kombona. Karine Bafike. Actrice na figure de star. Oui, moi la fiston Batista. Okay. Mama Kombona. Bon, comme on a un d'accord, ça rythme inga. Bon, on a travaillé avec ça coup direct. On a peine moi na ya fiston Batista. Donc on a CP la peine na groupe ma casse donc gros bisous. Ok, papa Kombona. Merci maman, comme nanga John Boyo, mon a Batista Tongo, papa Mboyo, Kolo Makambutu asi bakisi wa figure de star ngai. Oh, simbeleni. Wasi bakisi wa figure de star ngai. Oh, simbi bakisi. Ya figure de star. Ça figure de star ngam na simba kango. Donc andimi ke président Batista sana kisi tozongela yo papa. Donc papa Kombona. Ouais, nga komona nga parler zali Arnaud Yamboka Bongi. Nazali acteur à figure de star ya président nga Fisto Batista Nzuki qui est ancien pour bien nga héritier à figure de star. Nsamba bandel aigle transparent lumière bana basi na kobima lokola tongo bonzinga lokola sansa na kongenga lokola moyi bokasi lokola lipinga basuda baketumba on a bien en français vous servi qu'on vous les mériter chez mes petits enfants comme moi elle bombo les cas des personnes. Merci, merci. Ouais, merci. Comment nini papa? Ngai kombo na ngai papa boka appelle-moi Futikone. Appelle-moi Futikone. Futikone abatata ba mango yeyo. Moto ya miyebi kazali boma mais aso yeba kinabela di boma. Soki tembe na mi beta motu na mi. À côté prison à âge maternel. Aza est consciente. Aza on a bien en français orphelinat. Attends perdre sa mémoire. Ngai na zaka na ba pose bere. Kutu na minito ndenge na zo sora na yo ki posa na mi bom. Na mi bom. Na mi fini. Na mi kam. Comprenez chers internautes, Aza acteur, hein, comprenez. Papa Kombona. Kombo nangeza papa Dongi. Dongi oyo kakaka Dongi mukuse ya talo ngai. Acteur ya fiston Batista Nchuki.
yango. Papa Kombona. Merci beaucoup. Combo Babengela, on a parlé Joël, mais on a joué à Nango, son défenseur à Souka, Obinio Saboye, Bomonara. Nasalara, Moussalande, papa, peut ça produit à Fiston Baptiste Nzuki. Non déverrouillé, presque même dans déverrouillé. Ok, Combo on a une papa. Ouais, merci. Combo on a Charma Luntadila, Kanda, donc. Et un droit, il y a groupe, yeah. Yo et un droit. Pour la ligne, yo et un droit. Nga et un droit parce que nyoso awa donc nga na ebi bango. Et puis nazana marambu nyoso. Donc okota obima ndenga na ebi. Papa Kombona. Kombo na ngai ya mukolo Kester. Nazana kati ya figure toujours tous ensemble na président Batista. Alors bobo sanate tant pe na molimo kitara nga pe na bela liboma. Anabela liboma so pe na molimo kiti. Voilà. Kobela liboma sikote papa. Kombo nani mama? Kombo nga Mariette Mujinga. Na joa na komba nguvu. Babi baya figure de star te ba rato wapi. Figure de star de makambu. Babi chocho mboka na yo. Mboka ba belle fille, ba beau garçon. Babi bison de likolo. Ok, papa kombo nani? Ngana papa te na moi si na l'équipe pas signer sur motili o ujana la serci la fille qui bouge la fille qui dérange moi ça boy kala so boy soutenir ko longa papa na ba séjour de mort ba kana ki teke ngana ya mi connais si bonka oh chafu na lingi mi belle na bango ah oui hein chers internautes comprenez hein, tout ça face à des acteurs papa Kombonani oh silence ouais ngai comme on ngai Anel Kale ba autrement appelé Macron Zlatan 1m80. Le chef il est Koufiki des stars. Chef Anelka. Comprenez. Maman, Toké, Kombonani. Merci maman, nga kombo nga Bénédicte Ilonga toujours quand na figure star babi bana Batista nde makambu bana Batista nde masolo ezala ka bon to zali to jaka na binwa. OK, mama kombo nani? Nga kombo nga Sandra Sina mona joa na kombo Wendy donc to zaka na figure de star na sama kola papa. Tosaka musala minga olobeza te musala nde makambu. Mama, yo kombo nani? Nancy Kaembe, actrice à figure de star. Voilà, chers internautes, hein, Bomoni Binomoko. Donc, groupe Mobimba Yango, il y a figure de star, il y a président Batista. Hein, Lelo, il y a président Zate, mais Banane Bazali, Bazo défendre, ça le coup, il y a président Bango. Alors, Wana Bomoni va se présenter, hein, Mora Pessi Combo, et l'on y a ça la figure de star. Alors là, maintenant, je vais choisir au hasard, hein, je prends le chef à Télémi, je prends Papa Langaï. Je prends également papa. Je prends papa. Je prends également la sœur. Et je prends celle-là aussi. Alors, on a choisi Bamisous Peto na bango ya. Donc, moko na moko, alo balangai to bandina yo maman papa. Maman. OK, maman mbala moko. Papa maman. Et là on est et sali au salle théâtre. Et pourquoi oponi figure de star pour l'année groupe Moussouste? Bon, na pona na salle théâtre ça déjà qui nzambe ndem ta pona qui na salle théâtre. Et loko eza kati na yo. Soko zo bomba ngo eza lisumu. Donc ngai moko soki naza ko vanda atande na banda vanda quartier atande na vanda ngamo na santa qui naza artiste comédien. Donc tellement que ba qualité na nga na mikango na ba place bene ba église na mikango na ba place bene ba fête na moi penza ki epé ça bon. Yango mo ki na ko bomba ngote ki ezala itufe fona bimisango na miso batu nyos tout. Ah na kata figure de star de place penza na mona penza ki na ko s'exprimer pour ma nyos tout penza eza kitoko taka luko nga moi si bo 5 ans ki fona figure de star côté basa kitoko baza côté basi ba sere tout vaka donc kitoko luko président biso mo président Pembe Fiston Batista. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Alors, papa, pourquoi figure de star et Ponanini au salle théâtre? Aux salle théâtre par rapport à quoi et pourquoi figure de star?
En tout cas, merci maman. En tout cas, Figure des Stars, les mouvements, on a vu en banda kala. Et on avait un andar longtemps en mouvement tout les cas. Mais Figure des Stars, pendant des et l'eau comme pesanga posa ma casse. Normalement, c'est pendant président Batista banda kala. Et on a film na banjunjing. Si on comprend que le mouvement a travaillé pendant à l'aise na musana na lingaka. Et la Figure des Stars. Yanga ti lelo, la Figure des Stars. John Mboyo ti lo na kanga masolo. Makamunyo surtout a Figure des Stars. Kindokinyo songa muna simbian. Tozongeli question Kindoki. Yo sikota ngozolo ba osimbi Kindoki ya président Batista. Te ya figure, olobi ya Figure des Stars. Mais Figure des Stars est président Batista. Quand on parle de Figure des Stars, on voit président Batista, n'est-ce pas? Bon, sikota yo lobi osimbi kisine. Donc yo zo confirmer que président Batista za na kisi. Yé tenga si po nanga imoko, po mutu aza yemoko. Po otoro Batista baze belé. Même tabuza posa na ye. Musa koza na kisi, musa koza na kisi. Mais nga na Kindoki na kisi place moko. Yanga moko na mema. Olobaki na ngai na présentation simbi ya Figure des Stars. Ta Figure des Stars, yango na simba eza pona nga moko. Ah donc yo ndo za na Kindoki na yo et tout. Yango no simbi ya Figure des Stars. Oui, yango na maman, merci. Merci. Papa Eboka, si je me rappelle bien, Papa Eboka. Pour nani théâtre et pourquoi oponi Figure des Stars? Ba groupe eze belé. Bon, ezignon surtout ezalaka vision ya mutu, ezalaka pe idée ya mutu. Donc beat o nga na vana na Figure des Stars. Na yebi ezali lisanga ya bastar tangu biso tout sangani boye na raisonner que naza na président nga Fisto Batista TV pour naza na vision que lobinga pe naza la star siko panda ke mususu na ko leka boye bakoye banga te star ye wana mais pas na ye déjà tangu zo kana kombo Figure des Stars donc il faut nazala na bandeko tout na kota na lisanga ya bastar yango nga na préféra Figure des Stars appelle-moi Futikone. Bon, motori boma ya batata bamango yeyo. Mpa soki na robina de sonner malamo na motu na ngai boko yo somi abamango ko bela li boma ezaka kate babwa ke na yo. Meme na mosusu wampi ya kayango na bela li boma okokipe ko roboza li boma. Lokola ngai na zali boma ya kwampi. Na mpia na vi na ngai na bela li boma yango na robi apele mo Futikone. Papa, merci Papa Eboka. Oh Vanda, merci. Alors maman, pour nini Figure des Stars et nini poussé au sala théâtre. Bon pour nanga ko sala théâtre na lobeza don na botami nango pourtant na zalé mwana mke na ndako na bande ko sekisa ba grande sœur nanga na zé soto vandi ba art nanga so na sali ke lobo ba seki ba bisanga yo foza la ka artiste parce que ozana ngona makila na kenda pe na ba groupe mususu mais ndenge na zaki na besoin na komle na yebela musala na santé ke na za limité. Yango ton na vanda ki na telle Figure des Stars na bi non siko na za bela na zo luka na kiende pona kola eza wana nde siko na ya awa en tout cas ça va o na banda ko luka na moni yango pe na zu yango na komi pe ko yeba yango lelo pe lobi pe na ko koma pe lokwa ba yayo na banda ko envier lelo pe lobi pe tam supo okima o sali groupe na yo o changer te po ezala ka bongote nga soki na longwe na Figure des Stars c'est que na tiki théâtre na Bali ou te na koki na koli na sepeli pe na koma pe na bota pe bana lokola na ze papa na pesa pe bakoko. Merci maman. Maman nangai. Pona nini Figure des Stars et nini poussé au sala théâtre. Ko sala théâtre a bon kotala ba mikolo nde basala ba pesi biso bilengi yango biso pe to ye to bakisa suka ba mayele na eloko wana. En tout cas ni par ailleurs ka Figure des Stars po Natala Kabango, na linga Kabango, na presa Kabango, yango na ye pas président nanga apesa nga pe oaza nango po na linga musala na ye. Yango na ye na profiter pe ka na mayele ne wana nga pe na kola. Donc nande pe alir to kendele ah bon. C'est que bien. Donc c'est que vous à l'aise na Figure des Stars. À l'aise pepele no bouging, collé cimenté. Tout ça. Merci beaucoup. Alors papa Chief, nandenga présentation yende chef ya il y a répétition, il y a Figure des Stars. Alors, chef, ni les salles qui au salle théâtre et pourquoi Figure des Stars? Bon, théâtre vraiment, on a des arrêts maquillés. Na banon déjà bon moi na, et moi sur dans quartier, au fin na bayaya, aux aussi que ça trop. Bon c'est que yo bena aux arrêts comédien, on a bon yo arrêts comédien. Et le reste qu'on on pas si fort. Ah, na dans on donne maquillé. Pour en aller, bon, on s'en c'est que c'est un Figure des Stars. Voilà, on m'a dit Figure des Stars n'est ma cam, mais on te le Figure des Stars n'est ma cam toujours.
Okay. Merci beaucoup, Chief. Vandanayo. La poni sous sélection Moussoussou pour la deuxième question. Maman, papa. Question la bisu ami balé ba internaute, hein? Question la nga ami balé zaboué. Lelo yo tomoni groupe à ma famille. Et bengisi star na biso moko Belvi, actrice à munene et qui ake kosala musala na bango elongo. Lelo yo toza na figure de star. Lelo yo soki eloro nini boro yebisanga e ko sala différence OK soki batu ya mboka mususu basali sélection hein ndep to moni bazui Belvi mais balobi bon nini ko sala différence c'est ça la que ba pona batu mususu ya groupe mususu te ba yaka ko pona la mususu ba acteur ya figure de star eloro nini o bino bozana ngo eloro nini o ezali ya distinction bozana ngo e ko sala que ba sélectionner bana ya figure de star au lieu ba sélectionner par exemple bana ya groupe mususu. Bon, merci pour la question. Ya liboso pour na ba benga yo na papa ningo lobby el boso isinga non foza makasi na travail ya mi balé pe fo o miye ba ozo sala pour na kozala bosser za nda goûter di balo baka la répétition c'est la mère de la science tant ou répétition ozo yate oza limité pour na ko matina niveau to mona ko ti équipe nationale so za jouer betra na fit betra na pour ben kon équipe nationale il faut la bosser pe malgré de la bosser il faut de la poli il faut qu'on respecte horaire. Même si vous figurez les 7 de la répétition inverse, il y a répétition 11h, 12h. Est-ce que producteur, soit disant, en tout cas, c'est impossible. Pour ne pas bien, il faut en amour, il faut la conscience, de la concentrer, il y a un repousser, on a bien ça. Si on a un niveau, c'est même si on a en place. C'est ça. Merci beaucoup, papa. Merci. Oui, maman, on a dit question. Yoko Baksani na on de Gualobi. Nako bakisaka eloko esala ke mutu azali meilleur ezala cadre mu travail koyeba musala kolinga koyeba pe loko nini aza kosala kopesaka pe le meilleur na yo en plus kozala pe respect po ntango oza respect bakoyo otuna bakotuna ke nde nini Karine azala ndeni so bina Karine so yo pesi témoignage na ndenge moko ya mabe mwa babenga pe Karine yango ezala te tina nde bapona ye balanda de ba information biki aza mona malamu aza poli ayeba pe ko jouer parce que belifa ayeba ne ko jouer bakumisaka mutu oyebi pe ke kingani kasala bien yango baponaki parce que aza meilleur ya babengaki ezaka bon. Merci beaucoup maman ko vanda yo ma sœur qu'est-ce que vous bakisa na question à poser. Bon, quant à moi, na oloba boy. Premièrement, artiste amunene ya muke azalaka te. Na ozongela yo, merci ma sœur. Ah papa, nini ko bakisa? Bon, pour moi, eza lokola question yo tuningai. Faut un bosser dans quatre répétitions et puis dans tournage. Au lac ça les meilleurs. Président c'est Pilanao et puis le monde entier c'est Pilanao. Ndé barobando bengao partout dans le monde. Ndé ba bengi ndeko na biso belle vie et ça paie bien. Biso pe un jour pe barobenga pe moko na biso ba bengi pe fille mon na figure de star ou bien garçon mon na figure de star yango wana. Ndé ça la rabon. Faut un bosser ou il va bosser dans quatre répétitions. Merci papa. Merci pour la parole. El besoin na pesi na président nga Baptiste Mbote Sikazali, wa vraiment président nga. Wa baksasu en plus la vie na nga pe na msa na ngai. Quand de bande konde ba lobby, travail inde mutesa la pona mutu asepe anayo. Pe respect, pe bolingo pe ya musala. E lobby président biso baki mutu pona lelo osala kombo ezaka musala na mi pesande na musala na yo ezaka kisite ezaka sope ninite soki omi pesi na musala na yo e mema liboso so mi pesi na musala na ote ezong so sima yango ngaka maloba na banike na pesi chance na ndeko nanga o lelo bapona kiye pe na bi lobby en soupe koza yanga pona za trop sur nanga mais oui merci ma sœur tozongela yo papa olobi. Mère, et là on va d'abord pour na ba sélectionner to ba benga eza d'abord musala pe faut lingana musala yango
po yo tango olinga eloko ngopesa nini elinga yo pe il faut za pena batu pembe na yo moi ba conseiller ba Christian Sat ton ba solo na yo ba peso da ba mayele ba peso ba direction pe suna lo ba vraiment merci beaucoup na président na Fiston Baptiste Nzuki po na suna complexité pas comme ça ngalo kwa nzonzinguer pe ne na za boy atana moi o ba bengi nani o na Nollywood ba bengi eloko e pas na vraiment rien à dire pour figure de star déjà na mona ngo laisse tomber quoi pas président comme ça na place on na sala talaka ngande na song na gi négligé mais na minute on considérer chombo sonné makambo so c'est que na habitation na lobani ozo ape mike mère talaka ne na papa ba kenaya ko mama ki avandi maboye ngai be western te talaka na sesa carte mangwele kalikolo ko mbongo mais oui merci papa, merci. Voilà, chers internautes, toujours na ba question na biso. Ah, là je vois Christian Chimanga, Balobi, Boga, na Balox. Donc des gros bisous à toi Bisiko Zali. Ton conseil en sélection na biso, maman. Ba poupée ya figure des stars, yemo rami bengi poupée à figure des stars. Papa et papa na biso. Alors, question na biso ya misatu eza boyi. Lelo oyo tozomona batu bazo simba bakisi, batu bazo bwakela na ba maladie, no likolo ya jalousie, likolo ya naebite soki eza pona ba kodo bazwaka na poto pona ki théâtre ngo kaka to benga ngo susni ou bien mauvaise foi ou bien to moni kaka ke congolais azata msumuté ya mabe. Alors, lelo question na ngeza boye bandeko. Pona bino, selon bino, qu'est-ce qui fait que Kisi ezala trop na monde à théâtre? Et cause nango, selon moko na bino, c'est quoi? Toke na mama. En fait, nakoloba, et là, ça la Kisi ezala trop na monde à théâtre. Pour vous avez vraiment raison, la plupart abatou baloba vraiment bongo. Mais comment on compte mingi na quoi avancement moi boya progresser na vie d'envie à malem be okokate donc pour naie vaut mieux kendira na kiss do baye baye monde do aye bana pour vin pour mtema na ekita or que c'est pas ça exemple tumsusu vu qu'il y a nzambe na liboso et puis ayebi pe nzambe do à partir nzambe yimondi mtemnga amatsaka mtu malembe pour qui c'est si là qui c'est si la rapé pour la rapé donc ce que qui c'est si le lo bani ah qui c'est on a zo qui donc vie kinda juste malembe et puis quoi avancer donc c'est un peu son. Alors si j'ai bien compris au lobby eza parce que batu bazana vie appréciée alingi ko zelate ya nzambe ya ngwana ba misusu ba osimba kizi oui ya ngonde na rolo ba bongo donc Congo na biso oyo batebele théâtre donc aye ba kaka donc na yeba na kaka pour ba sentir OK c'est un peu ça. Merci à tozongela merci. Bon, ma Fanny, donc pendant ngai kisi na mona ngo izalate na monde art. Pourquoi na bizalate? Parce que biso président na biso Baptiste meilleure fois après ta biso conseil à église, tu vois? Après biso conseil à église, alors ba tout, il y a quoi t'attendre m'tatinda ra biso que non, tout ça la même si veiller de prière, soit toko ta retraite. Mais si tam sous la figure des stars qui si tam sous ezate. Mais moi je parle en général parce que tout le monde a ba YouTube, tout le monde a ba vidéo, ba bois kelani ba biloko et que mutu boya sala qui songolo par la boye. Donc ce qui veut dire quelque part qui sur la tam ozolo bezate tam sous peut-être la figure de star, mais na monde art maman moi je te confirme que ezali. Bon, ba o bazanango ba opela nango nga monongo za ka bizarre pesa un peu nelo moto tongo ça pressé yo simba kis après sort nango mbata c'est il y a 5 ans 3 ans 2 ans après basuki batik nandiela mais pour na biso bana figi des stars ndeka le bel liboso la cadette de figi des stars ninge papa nanga pesa nga toli na ba grande sœur ba grand frère na kuta na liboso nanga donc na ebikiste cause nango yo pesinga te oyebi singa cause nyama ebiso non cause nango ezanini bako nga basimba kisi pona nini pona sisi ya 2 ans 3 ans 5 ans après ba mandat wana nyoso ba aussi d'abord kitana c'est donc cause nango ngwana. OK merci maman tokena maman polémique. OK merci pour la parole maman ngala nkolo babo na monde ah oui qui c'est ça mais ça la ba groupe nyoso te ke bazana kiss ba o bazana kiss on comprendre que ce qu'on a même ba film na bango laisse attirer vraiment à la rater mais bazana ba succès mon boye donc du jamais vie au monde on comprendre que bateau à lire o eza kiss et puis ceux qui osana kiss na monde art o ou melate
dobo kepe na musika te dobo katana na katikati mais biso na Figure des Stars qui sezate nga pona nga onga na yebi qui sa solo ezande nzambe siko yo lobi na Figure des Stars qui sezate est-ce que ça sur na mambolo ba parce que yo côté la président non tam soupe qui sezame mais bo bomba merci nalobi qui sezate pourquoi bisika o qui seza nepso to za ba acteur ba actrice muto azana kiss peut-être parfait no ko simba ngote poudre na yo ko simba ngote mais biso awa donc muto azana limite te ke na simbelo ka mutu te na ko zanga pe poudre na 5 ninga na ko zanga pe parfait na zuya ninga mais so ki na ba groupe mususu keba ko simba sa ki nete ko pa ko poudre nete po yebite peut-être kiss neza na poudre wana ya on dit makam merci maman merci. Ok, papa Langai, papa Lobini. Ouais, merci. Premièrement, on a remercié notre yom to kanisi biso lelo pour notre groupe belé zage pour ba yamba bactère il faut président na zala. Mais biso président zate o kanisi biso ande kwaza si ma caméra merci na bino. Nangna loba boy, monde art oui, qui c'est zali? Qui c'est zalango? Mais qui sali boso na monde art ils a travail. Parce que kokumi sa président ngate. Même jour au surprendre au yana répétition moi la longo la lamba na tika na singla au travers na biso ala ti pembe monsieur vanda il travaille avec nous ba o bazwara ba kisi ba boire na ba maladi wana ezake kimtia mabenanu parce que ndé na zabo ngamoko na scène on sait logoté soki chef na nganel kazate soki ade bazate soki nansa zate to wenja zate ngamo na scène on sait loté alors faut na bike ma fanya zawana ndé to jouer ko yebsa na simba kisi na boire que maladi ça c'est quoi ça n'a pas de sens en tout cas soki ba sala ngo vraiment conseil gratuit que les qui na bino moi na bino et endroit ya groupe oyo en tout cas félicitations pena botika vraiment merci. Merci papa. OK papa. Merci papa, merci maman pour la parole. Pour nous vraiment qui c'est ça courte joie. Donc ça veut dire c'est un mot à mokuse. Alors biso le roi to linga mokili trop to lingi tout ça la peut succès na mokili. Donc vie na biso ko ça limité té. Faut to vivre longtemps, to se préserver mokili. Donc qui en tout cas pena pa nanga na konta ngo te na se manifester ngo te. Nga pona nga musale zali komi kitisa kotosa donc et pas nanga inde yangwana. Et bon pour na yo bato basala rango cause wana ezanini cause na bango ezanini o basala ke basimba kiss. Je ne sais pas. Bon, on a évité ce qui pas na bango cause sango ezarani. Pour nga pena pa nanga likambo kisi en tout cas vraiment na satandara na ngote. Parce que na yebi ke za courte joie, eza esengo ya mokusi. OK, merci papa. Papa nanga olobi. Ouais, pese loko zoloko balobi soko pesite mozu zeti. O jana soda na bino o soda ya Figure des Stars ndenge zala kaka. Na miso toze sabango musala nde zala kisi. Oso comprendre musala nde za kisi. Musala na sozo pesa yango sentir que okomata. Sozo pesa musala te. En tout cas vraiment na habito soko olia wapi. Ya mama langa. Ba o basimba kisi, ba bi oni basimbelaka. Biso na Figure des Stars nde toza awa kisi zala te. Biso awa nde président so bisaka biso pesa travail. Pesa travail. Soit na yo na répétition, soit na na boulot na yo, lobi komata. Ah vraiment na remercier à présent na la concert pesa nga, aloba nga ujana. Moni musala eleki nyonso. Soko pesi musala o mona pe makambo. Ba o basimba bakisi ba regreta sima. Lelo ba beli maboma, lelo ba suki na nzela, lelo ba o regretter. Mais biso fie so continuer. Ya ngwana opesa conseil na ba o basimba bakisi, en tout cas vraiment botika. Pour kisi ezanango avantage à vite. Avantage avec ça de musala o satala nga za gista faire. Ya oso comprendre mais nazaki mutu moi décoration terrain na bête à staff mais on a souki na théâtre. Pourquoi? Pour théâtre et ça sans ya vie à mutu. Et ça musala ya vie à mutu. Ce qu'on respecter yango. Tango bimilo wana si mutakenda ka musala, qu'est-ce que nyonso yango wana? Obi ke na ye boulot nanga na tana na longoli bilamba langa na tana répétition na répéter na sisi na loti bilamba langa na songi parler. Qu'est-ce que nyonso yango wana? Qui ça nango te ko ke n'est pas marabout, o ke n'est pas dans tamsungu mama ko boya sanzelo mbongo, tamsuso za la impact c'est danger. En tout cas conseil na pesa bino bana kini bana monde entier. En tout cas vraiment la lobby kaka arrêtez de vous de dire toi au soir raté, va à la chambre et dis, va dormir. Ici c'est boulot. Alors, qui sont entourés et ça nous a bien faut répondre pour ma solo. Il y a liboso qui sert dans le côté. Ndé singa boya de bayon samba bandel mo kunzanga mishombi tayebi.
ngana mama na star on comprend ngana les kana trace mokile yibi si na sika muto na façon wanga mais conscience muto wanga na ngote pour mon nga qui c'est l'autre ngana tambo pe na Ferregola sa grand star tout ba yebi so ya na pentacle mais aye so nga de ba yo na ngote na fait nga mona bande comme les trésors pour ba ta grand joueur na Faramago ndeto so ba comme Kiol on comprend pour une vie appréciée ngana kota nga deux fois nga benga nga histoire vrai parce que non ça théâtre na groupe Soleil pas master mon émission mitaebi master nga ya memanga ade ba ndeni yo so répétition joueur bi mutala mutakala bon ngana e baratine e bisanga ki na joueur bi na za mutakala amemanga na mona na se ya point kaluka point ne kabola kaluka na bandal oleki aseka histoire vrai na koma kuna na désert après 4 jours ngana kimanga la voyage na genda brasa masanga pauvre Camelo akufa alors jouer kitoko bien mutamanga mais akufa point ni azaka na vie appréciée qui c'est ça nango mais ce qu'on a bossé qui c'est ça complément avantage à mousser ça travail qui c'est ça l'autre côté question olobi nganga bengana kyo pourquoi nganga ebisanga na vile nga suna simiki sto ko maliboma pesa vrai ndesi nga vile nga suna simiki sto ko maliboma nga ba secret mususu poto na TV nga ba secret mususu na robeta ngote nga na utapa bisu na ngingi no so nga na koma na baka yao so na entrée ya BM mutali boma telemisanga histoire vrai ebisanga maman bina kufa pena bina kufa ponga pena nga kufa mena nga kufa maman biso abota biso atika biso 4 défis des garçons nga grand sœur nga kufa sika bana 9 nga mna zo recharge bana grand sœur nga na lia na matulu nga maman na mandi amena ibate nga na grand choqueur na nde mona masanga poali parce qu'on a ça dans lobela ngai mutu aliboma yebisanga pour les sauver na vie aux ana poso ke simba ki sambongo pe maman yebisanga bongo pe oui conscience na bisa frère ngai mo komelanga pe yebisinga nde non sona bono mo la caméra liboso no sala TV yebisanga ko mutu aliboma est-ce que zo attend la TV yebisinga yo na vie no so simi ki so za o aliboma mais na vie no sa chanson aux ana mbongo ebele pe na vie na no za la no za vraiment patron. Merci artiste. Voilà, tozoko babo qui ba témoignage bato donc comme quoi il y a des artistes ba kendara tam suspa ki omeka asimba tam soit kende pas nganga et tout mais boyo qui témoignage il y a artistes il y a figure des stars donc kisi ezana wona sugate keba oya obela liboma pour rien famille zangio likolo ya vie appréciée tozoko ba question na biso maman Yaka, chef Yaka. Voilà, cher internaute, toujours na question na bana biso figure de star. Oh, baza vraiment très gentil, bibiso na esengo. En tout cas, bibiso na bino nyonso vous êtes super gentil. Alors, question na biso ya misa tweza boye. Toyebi ke théâtre foot raté. Théâtre ezala mbongo te. Alors, na moni pe kati na bino il y a beaucoup de jeunes. Oh, que bakoyi kozala ba élève, bakoyi kozala ba étudiant, bakoki je sais pas moi, bakoyi zapela ba misala mususu hormis théâtre. Siko musala oyo toloba vrai hein, ezala mbongo te foot raté. Siko bino bo vivara ndenge nini? À part qui théâtre oyo boza na figure des stars boza na misala mususu bosala raté papa tokela yo ngana za msala te musala nangeza kaka théâtre siko o vivara na nini tangu président nga Baptiste Njuki alobaka laisser le temps nga théâtre na yaka uteka face un jour tu yebite tangu mususu pe théâtre ko tombola nga iko comme ça nga pe mutu président Baptiste afutaka oza na salaire na figure des stars na salaire mon côté mais na yebi un jour nzamba usala donc au vivant par la force bénévolence là donc tu bénévolente normalement maman yango wana o ngana zuluba théâtre ngana luba ngo eza donc o nzamba pesanga pe komemanga musika. OK merci papa toke papa na ngai maman na yo à part qui théâtre tu fais quoi et puis théâtre ça na mbongo te est-ce que au vivant ndenge nini yebisa biso na bon théâtre eza musala ngai nakoloba te na sala théâtre ezaka te ki pazape na sala théâtre zape na ba faire miso moi ata musu libanda o na sala ka mais ce ba yebisanga théâtre na mbongo te na okamwa elingo lakisa ki musala nyonso faut ko mi pesa nanu na musala mbongo ikuya pona yiba président beli na mona lelo ya ba groupe à théâtre na mona ba tebe ba kinda ba poto na mambo à théâtre ba tebe ba somo ba pangu na théâtre tebe ba somo mituka na théâtre pe tebe ba boko la bana mwasi na bana pe to ka ba théâtre ba sala ba asali mariage donc exemple ça ça sala tezaka théâtre
donc musala nyonso eza ta basaka na basnel bakobana na place na passe ti au moins appelle le pas comme pe mutu munene kuna na snel nde mo bato bagezide zo nde mo bato nyonso to mona na ba compagnie kaka nde pe théâtre za mba misu ba bima mbala moko abimi amoni makambo su pe malembe ti aussi mais yo le bio sala ka musala musu sa pas théâtre musala ngone musala ngane za musala personnel ba musala bo moyina ngai o esala ki lokola biso basi to meka ko vivre to meka ko zana mo elamba to meka yo moko musala personnel esanga kombo ba misala nga mbena nga kaka misala nga mobena nga so akutana mobena nga na pokwa ayebi nje nga za artiste déjà ayebi na yebi maposa nga ya maboko na ye makamana so maboko na ye nga za mwasi na ko mitumisa matelo bata msu bande ko nga mibaye mitu ba mitumisa makata msuni soki ni mais esengi na lata esengi na liata msusu na bima na TV na mobena nga moyonga inanga na ko expliquer kana nga nyonso normal donc musala ngonde molonga ni nawo compagnie nanga mobena ngai merci basi bongo kaka biso basi compagnie mingi ko zakata msu mobena so teka te o se trouver pas mobena polio melo lata o se trouver ka so mbala za chômeur bo pe ngai mwasi lokola ngai pe nzoto nzele na kolinga teke na kuta mobile chômeur taka nga mo déjà ki na artiste so ka actrice déjà non linga tela kuta na mobalo déjà ka oli aliate na nga kuta mobalo déjà ki lokwa na actrice asala nga na zala pinza lokola actrice akozala bongo oza matata merci maman alors musala la yo zo sala ki théâtre yo na moni oza très jeune oza élève te oza étudiante te osala ka théâtre ou bien à part théâtre osala musala nini parce que théâtre est foot raté qu'est-ce que tu fais à part le théâtre? Bon, alobi ke théâtre foot raté akosi parce que théâtre foot raté biso ba to longa la banda kuna biso pona nini to yati awa ndenge to longa la banda kuna biso nde to yarati tu que to yara ne musala donc musala na biso nde eza yango onde to ya osala yango nde foot biso nde tinga na mwana nga yango lesa mwana nga yango laita mwana nga donc nyonso tukana musala nga au président nga donc ye monde ngokota tuna des gens au salani tonga lo bakena salate ce que président na mutafutanga donc yo zo olobi que président Baptiste afutaka yo za salaire na figure de ça nazala na salaire afutanga po yango na lesa mwana nga na longa musika nde na yaka ayi mutapesa nga ba transport nyonso ye mutapianga donc à part théâtre za na wa msa suste msa msute na sala part théâtre OK merci maman tokie papa na ngai à part théâtre au sala kanini théâtre eza na mbongo te yo vivara na nini parce que toyebi ke théâtre eza na mbongo te papa eboka mama lukanga na snel oromone elongi oyo te lukanga na régie des eaux oromone elongi oyo te lukanga na bamason azotonga boye oromone elongi oyo te donc même na bacoiffeur musala oyo nde musala ya vi na ngai naza na don na ngai naliela yango non kama so bandeko mosusu bakeloba ke tolela yango te à travers musala ou mutatali on a TV aussi $20 na maboko na e faut sepela na oyo zui et ça déjà bénéfice oyo bénéficier nango malgré tout cause la non salaire à fin du mois les lotés mais à travers na combo ya président Batista na couleur TV aux na facilité ba moni yo ba fan na bazo kanisa yo ko futa mamomba yango wana oh tout et yaka wana po ezala récit et singara il faut bopé sa volonté musala pe travail nyonso tout et koyanango donc à part théâtre au salaire lukanga na bato babetaka basala ba cercueil oromone elongi oyo te eloba nango lisu président Aziza Kiyento bazwi wapi o papa na Josile te donc musale kolisaka Josile musale pesaka makambo yangoyo apele moi futikone papa na ngai yebisa ngai à part théâtre qu'est-ce que tu fais parce que toi aussi apparemment tu es très jeune autant raté hein au salaka au kenara université te ou bien aux ala musala mususu à part théâtre. Ouais merci so boy bisinga que théâtre est mususu et foot à rater là c'est faux archi faux parce que moi tel que je vous parle là je suis licencié à l'Académie des Beaux-Arts en communication visuelle. Ouais et puis à part ça j'ai obtenu ma diplôme de plus de vie à la RTNC. D'abord, je suis séduction. Je ne vais pas aller travailler quelque part. Pourquoi je ne suis pas parti? Parce que ça, c'est mon boulot. Je suis parce que si figure de ça, G1. C'est le président qui me paye les frais académiques. Il a payé en G1, en G2, en G3, malgré mes parents fait un effort.
En L1, il a contribué. En L2 aussi, il a contribué. Donc, Oeza Moussala, Oyo, Ngai Napona. So, babi, que Eza Nambon côté, Eza l'autre côté, non. Toza, Toangi, oui, Totangi, Potoza, ba diplôme, Potoza, la batu. Mais, Boeba, que, Ina Pezali, pour ceux qui sont l'autre côté, Barabacha, Ina, Tebacha, Inaste. Il a des licenciés dans le cinéma. Na art dramatique na ina donc so ba tanga kuna ba zo ba brevet wana ba dereka na musala oh parce que il connaît pourquoi donc batika ko raisonnera wana théâtre ne lorote ba théâtre nini non c'est pas ça. Merci beaucoup papa toke papa nangai. Alors chef, ouais, maman. Qu'est-ce qui fait que à part théâtre ozala musam so sala théâtre na bine foot raté. Vous êtes d'accord dans le côté? Bon, maman, nous avons la reine-mère. Maman Fakoko, la reine-mère. Vous avez la reine-mère. Nous avons des aboués, nous avons des moussoutés. Nous avons un cinéma au Nalinga. Et on a un avantage de le cinéma. Nous avons des aboués. Maman Fanou, le grand en Belgique. Il faut raisonner à Nelka. Nous avons des D6. La vie d'un chic dans l'électricité. N'a pas ça l'installation courante. Mais c'est une improvisation. Ah, hey, yo mo sentir parce que Moussa n'a pas bureau n'a pas yo stylo n'a pas biki n'a pas yango. N'a pas Moussa musute. N'a l'air na théâtre. N'a la tara na théâtre. N'a sorola na théâtre. N'a bimara na théâtre. N'a tamoula na théâtre. N'a remonté ma comédie. Ok, merci Papa Langai, merci. Là, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Mais, Bandeko, tu as commis la rubrique Nabisomoro, rubrique Oezali, Mutuna Mutu, moi, quelques secondes. Aïe, Mbelabiso Nzembo, O Alingara, O Sura Lala la Muki, Aebike, Nalingara Nzembo, Nalingara Nzembo tel. Donc, non, qui n'est bang, Mutuae, O Nzembo Lingara. Tobanzina, papa. Maman, Tobanzina, maman. Debout Congolais, unis dans les sons pour l'indépendance de son enfant. Merci, merci. Bon, nganga générique na biso ya tango ekoki elombe ya telemi. Banguna nanga inyoso balati confusion. Merci. Ozokinga na zero komisinga awe pona oye tikali na yebioko sala merci la préférée une chanson je serai couronnée je serai couronnée après ces combats. Ah merci nga préféraka mingi nzambe monene Nzambe nangaye mosu swazalité. Amoni ba chrétien ba ebela wa toke mama. Bon, nga vraiment nzembo na lingaka mingi. O kam ninga nga lobi donc nga pe na préféraka na chanson nga wana tango ekoki elombi ya telemi. Bangunya nangai nyonso balati confusion. Domoni ke baza pe na ba chantra wa boka voix. Merci nzembo na lingaka mingi. Mbulo yo na ko forcer te. Ekoya yango moko mbulo yo nako force te ekoya yango moko. Merci. Ouais, ngante muna ninga mingi nzembo ya le padre Ferrico la Jésus Alliance. Pourquoi tu m'as fait ça bolingo nanga opesa ngo epa ya moto apusu balokota elelisanga si vous. Toke papa. Ngai na linga kanjembo ebanda nano na brutalité. Donc ozo ka tobengi mama sikoyo tobengi banganga nyonso yo engeye mwana wa mini tolola mabundi makanga maneki kingongoro otara mwana yo tolola dikanga binadi kukungbe Bonga na sepelaka mingi na nzembo ya mawana motema tango na banzi pasi nanga ikorumelaka natuni na nzambe nini ngai nasala pona monaka bapasi ya boye. Merci.
papa boni okimindako Christian Satsa boni oboyiko kabambongo otiki songe na yo nanya kobokolo bango papa bana zonga ndako tobongisana malembe. pongi na miso na ngai ezosimba te shu mbeto ekomi boro oyo bakreya mpo na ngai santo naza na nga moto te o nayebi bien krista sasa alingaka nayembela ye apres ça krista alingaka nga diemba. alokotaka na se atomboli likolo alokotaka na se atomboli likolo bakretien bazebele atokei Engal ngrandi nzembo ya héritier. Absence no banda la journée. Nakoma kajita pete silaka. Poto mesana tout le temps na Daniel. Nazalaka nesengo soki nazanandako. Daniel ozo lamba domestique lambelanga Thompson. Daniel lambelanga. Ouais, nga boire trop ah. Mame, soki maya miso ezali liziba ya betestia lamu ponine tanya lenga oma mambosanga na kokati. Nze movi nanga Krista Sata linga ngo tro yango. Bolingo nanga moko alita ataka matinga komisinga. Toke Oh bandana linga mobalo yo namona ye na miso te nakababo moi nange pana ye o asala nanga nyoso omoni liloba ya zambe o oyo bolingo ya zambe o oyo bolingo ya zambe o oyo bolingo ya zambe o nga linga non na banana show nga ntembo vraiment préféré na ngai o sala rapé bas mi continue nga bien chérie nanga koma mea 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 chérie nanga koma mea 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 ma journée nga vraiment na lela kofi na niveau moko na kokufa pona kofi pona nzembo vraiment oyelanga lokola ndoto lokola pelisono muke lokola pongi mopo obuma ngai oyanga motema na bonzeli yo otana mutu ya mbetu na yo Maradona VIP. Merci. Chers internautes, alors tu as ma bisognoso parce que tu connais la souka émission. Alors, quand même, Toza et sa émission sur les cananettes, ce qui veut dire il y a des gens qui ne connaissent pas le lingala. Oh bah yo kara lingala te. Ce qu'on a lingito c'est pelisa batouya français. Ba o pe ba yo ka bazala pe sa ba yo ka bino ba c'est comment muke. Moi sketch moko muke kaka na français. Bogo c'est la bato ya français moi sketch te. Improvisation, eza figure de ça, eza groupe ya munene. Alors tolingi improvisation pona ba mindele, pona ba toi français, bayo kapé, ba monake, na figure de ça, on n'a pas seulement les lingalophones, mais on a aussi les francophones. Allez-y. C'est trahison. Alors c'est comment toi? Parce que j'ai beaucoup de parler plusieurs fois, mais il n'est pas si m'écoute avec moi. Au moins là, ça y est, ça danger. Tu parles quoi? Tout ce que tu parles, tu parles quoi? Mais si ma fille avec le micro, quoi? Je te parlais? Ça peut être tu es devenu fou. Moi je suis fou, toi tu es folle, garçon. Qui? Moi je suis folle. C'est trop caniche, c'est trop le plat plié, c'est trop un débat. Quel est le processus que tu me dis à moi, toi? Mon frère, arrête. Bon, vraiment, vous êtes devant les tribunaux. Arrangez-vous. Arrangez-vous. Mettez-vous bien. Tu ne vois pas que tu parles de bêtises comme tu es là? Ma demoiselle, depuis que tu es là, tu fais tes matchs de goût, depuis que tu es là. Madame la tortue, s'il vous plaît. Madame la... Vous ne voyez même pas qu'il y a plein de... Madame la tortue, s'il vous plaît. Madame la tortue, s'il vous plaît. Attention, tu es ici chez moi. Et celle que tu vois là, c'est ma femme. Qui? Moi, mon pari est un homme. C'est mon homme, toi. Toi, c'est mon maison, non? Oui, mais j'ai français. Ah, mais on va pas foutre là-bas, non? Ouais.
Dans toute chose, il y a du commencement, il y a aussi. Voilà. Donc, comme nous avons maman Nabiso taille olympique. Hein? On a chaîne moko. Chef aye sima. Chef okime mission ton ndenge. Na kime mission te na lingai bana basala et ça la moi bien to pesi bana temps baloba pour ba s'exprimer kala. To pesi ba temps ba s'exprimer yo mo romoni bana ndenge baza o to transmettre bango yo mo romoni donc ça mouvement moko international. Hein? Talaka va pesa ngo figure de star. Le bango tout baza ba star. Bana les lieux forts la bégaye. Merci. Merci. C'est la fin. Donc, comme Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage